Mbote na balandi nyonso okozwa occasion ya kolanda video oyo. Cynthia Wabino nde na yela Rabino toujours ba masolo elengi ba histoire vraie. Ba histoire o eza ko édifier batu ebele, o eza ko kembisa biso bongo, o ezo pesa biso makasi ya koyeba savoir vivre. Na nzela ba ka o ekutana na bandeko mususu. Bandeko na ngai, abonnez-vous rapidement sur notre chaîne de référence. Vous ne serez pas déçus. Avec deux émissions, sûr et certain, titre Yakitoko. Je vous demande de vous abonner directement parce que ici, c'est la différence. Ici, on travaille beaucoup. Les solos, les noms, les libino. Bon, moi-même, personnellement, et les kilanga parce que y a une vraie histoire où ils ont ça la marana beauté belé. Avant la bandako, betali so nanga. Na pesi mbote na batu nyoso bolinga ka Cynthia. Bo s'abonner na chaîne YouTube, bo za décider. Abonnez-vous rapidement pour vous aller vraiment tout le temps à la page avec de vraies histoires. J'en profite à saluer mon coach Ibenge Masolo et Jonas wana venanga. Zalaka wana pona Cynthia Bofongi et à toute la famille Bofongi depuis Kinshasa, je vous salue, précisément aussi à ma maman Pauline Bossale, je te salue. Et na bosani tewana Yvette Modjiri maman c'est de Panama. Trésor Tedika, Chikolov, Linda la nouvelle ruche là où tu es. Na batu nyonso boza ko si tracasser pour na ba transfert na bino. Agence c'est moko. L'agence Cap de l'ingénieur Boss Close. Agence de transfert d'argent par tout le monde entier. Bandeko nangai. Ozana posa koli, wana poso tinda mbongo, contactez l'agence MKP, vous ne serez pas déçus. Ozwa koli no au calme, ozwa transfert d'argent na yo au calme. Si tu as bofongi il faut que so lelo nazali bosa caméra boye et sali esengo. Tout monde nanaka, to yokanaka. Sponsor azoko sponsoriser nga mikolo bomoni Cynthia Bofongi azongi à la une, à la page. Là je vois bwana posa tanga kombo sponsor invisible. Invisible. Samedi to kwa no c'est boza décidé. Voilà, les solo na memeli bino lelo, ezali solo ya ndekola biso ya mwasi na kombo ya Rebecca. Rebecca aza malien. Rebecca aza malien. Rebecca depuis abanda jeunesse naende ba fille to kolaka mobala de vierge yo bosala ka loge. Rebecca ye azaki na problème ya babengo kitoriste. Bango bano babota makana Mali mingi nde toyoka bakata bango kiltoris. Donc to benga na lingala lidesu kwa ya biso bana basi bazalaka na sentiment ya kolala na mibali te do bayokaka elengite okoki ko beta e magoda mais akoki elengite omona ka asali. Et maintenant Rebecca la fille à question comme on est Aïcha na nenga ba musulman mais na kombo o kaka zwa kombo ni Rebecca mais son nom musulman c'est Aïcha. Papa na aza malien, maman na aza congolais. Tellement que et ça que maman aya na Angola bakutana na malien balingana kande malien pe acceptaka bala abeti saka pe tour na Mali. Au moment où papa na maman bakendaka tour na Mali, comment on appelle ba famille ya ba parents ya mobali nde et ça que maman ya Rebecca azwaka zemi ya Rebecca à partir à Mali. Tanga zuzemi et permet takateke bazonga lisusu Angola boye pour abotela awa asalaka nyoso kuna na Mali pour famille mobile neza kiwana aza congolais mais aza musulman parce que ba musulman baza ba raciste en fait babala na bango na bango tanga côté na religion na yango et permeta que mobali wana abala et papa Rebecca bala et puis amemeti na Mali tanga koma kuna mama zwaka zemi tanga zuzemi aboti mwana mwasi na kombo ya Rebecca o lelo komone musulman iza Aïcha tanga boti mwana selon doctrine na bango ba malien kuna nde mama expliquer lisolo izalaka soki boti mwana mwasi il faut bakata mwana mwasi kiltoris bakata kiltoris et puis pour azaka ba sentiment amoureux vraiment voilà na continuer karate okata. Et yo sala que maman n'enga changeaka doctrine akomaka musulmane tant akoma musulmane nde e permetaka mobali na ya Mali amema eti na Mali pour que ndekomona babokilo na ye. Au moment où bazaki na Mali maman ayaki ko tomber enceinte. Tant a tombé enceinte
et permettra qui te vraiment que a zonga lisusu Angola aya kobota nde ba solo la kana mobali non bébé le quoi déjà na moni famille na bota ka awa comme ça son na boti nde to zonga Angola ba vandi na Mali pendant 2 ans. Rebecca a botami na kombo ya Aisha tango botami et yo sala que non ndenge doctrine na bango basala ka ndenge balobaka et senga kike ba bokilo bakata bébé Rebecca na kombo ya Aisha oh lelo déjà collé a comme une grande fille bakata e culturiste bakata ke culturiste auto bengi na lingala lidesu nde to lobaka sexe na biso basi to ba lidesu bakata ka Rebecca culturiste donc bakati culturiste mwana yo kokisa ba 5 ans et permettre que baya Angola bazongi Angola bakoma pe ko vivre na ba âge à puberté ya mwana Rebecca azaki vraiment mon boulot mais à chaque fois Rebecca soit passé rapport sexuel ayoka ne lengité même mobalo a de vierge même mobalo a botsaye donc bango eza doctrine na bango ayoka elengité bafandaka Rebecca yaka kozwa mobali moko boye mobali wana lingi mobali wana sans congolais sans vieux congolais Rebecca pour le moment nde to betali solo boye akokisi déjà 22 ans akutana tonto wana e congolais balingani kolingana balinganaki esali que non il faut binomo boye bika ndenge ezalaka mais à chaque fois Rebecca soit vanina ba master yoka ba master ba na yoka posa nzoto na yoka posa boye Rebecca ayebi ndenge sentiment ezalate ayoka ka sentiment te ata ba remorquer ata beta madoga ata yimoko ndebiso moto zala moi so vandi boki ata moi sensation mo bo ye ayoka ngote Rebecca ayoka amona ki un peu gênant que akende ko betela ba camarade na ye ameka ki ko approcher maman na ye parce que aza fille unique ameki ko approcher maman na ye atalisi maman na ye abi maman ngai atandenge ni nayoka sentiment te nayoka ka sentiment te mais nayoka ka baninga na nga babeta masolo ya ba sentiment ya ba rapport sexuel banini maman qu'est-ce qui ne va pas nde maman a expliqué kaye a ebisi Rebecca non omoni doctrine culture ya ba papa na bino bango baza ba malien tellement botamaka na Mali et sengaka ke non bakata yo culturiste bakata l'idée sur yango ozaka na sentiment te c'est notre doctrine na bango ba malien bakata kango bana po bana bazala mobulu te Rebecca tanga yo ka bongo et ça là qui est tellement passe et ça là qui est tellement passé Rebecca se suicida qui vraiment tant maman na bango Rebecca a approché maman mais qui ko solana maman pe ebisi que non Rebecca aux mwana ngani t'inquiète pas et ça selon coutume ya ba parents côté ya bo papa na bino de bakata bana nyonso ya basi o babotami kuna bakata bango culturiste parce que na culture musulman balingaka bana na bango babala na bango ba musulman yo bakata bango culturiste pour bazala na sentiment ya babilinga linga te pe ya kolala na mibali te et ça la Rebecca tellement passé et suis Rebecca et umeli Rebecca azo continuer kana vie congolais wana andimaki a bala Rebecca na kombo ya Aisha abimi po parents na ye malgré le vieux congolais il était là ameki ko solola na ba parents ameki koloba tonton a question à proposer Rebecca qui a bala Rebecca Aisha Rebecca qui n'a qui exposé kana ye pas maman na ye mais maman banga bi est impossible que yo bala congolais tandis que tu es déjà musulman ndengo botama kuna na mboka déjà bakangela yo mobali oyo akubala ye Rebecca aboyaki ko obéir maman na ye tanga boy ko obéir maman na ye asalaki ba choix ya vie na ye moko andimi ko kende ko kotisama na libale pa ya tonton wana ya congolais pendant ba moment na bango ya love ba umelaki tellement Rebecca azwa azemite bande onanga kindoki ezalaka pona ba congolais te kindoki ezape pona ba ekolo nyonso or que mobali o bakangela Rebecca depuis bo mwana na coutume na bango ba musulman doctrine na bango or que ba mamo basalaka na peut-être elekaka spirituellement biso na bino toyebite mais ono beta eza o mama na ye apesi toloba et yo sala ki non bavandaka na mobali yango Rebecca zo azemite ata ndenge nini akanga azemite abotaka te et yo leka Rebecca na âge de 22 ans depuis balinganaka na tonton
ti akokisi 27 ans azwazemité pendant 5 ans azwazemité ameke kolandela ba traitement na bango ya ba musulman ba kir na bango spirituel nyonso mais esimbete Rebecca azwazemité selon Rebecca ye a monaki question qui azwazemité eza par rapport de bakata ye kiltoris na l'idée sunaye or que c'était pas cela c'était une mauvaise esprit ndenge ye aboyaki kobala na coutume wana ya ba musulman Rebecca tellement collé a commis déjà qu'on ne prenait pas 30 quelques d'âge a se décida qui alla de la vie nae au propre yemoko a meki ko contacter ba église de réveil a tamboli na ba église de réveil presque belé pour la solution en vie nae batalisa ki Rebecca ka liloba moko ke yondo zana po obala il faut zonga na doctrine na bino osola vraiment ba parents no très bien parce que libala na yo eza condamné place moko boye ato sali nyonso obota te obala te ozaka inaperçu soit il faut accepter kaka libala ya coutume na bino voilà Rebecca tanga monaki ki ekomi et dommage il lekaki tellement ameki kosola na mobali ne un vieux tonton ne congolais atali service na bombela pendant 2 années yozo précisar mwana wana posa mwana mais talanga na koki ozwa mabota te pona boy pona famille na ngai il elisaki tellement et sala qui passe bandeko na ngai boka lisolo Rebecca bavandika na tonton bazalaka na tonton machin tout le temps et yo sala ki Rebecca aibisi tonton ba se séparer tout se séparer parce que ngapé nana posa mwana yo pe wana posa mwana siko kozala biso mibale boye tozaka condamné esika moko et simbate le tonton a question tellement il est congolais il le player a comprendre qui kaya Rebecca bi problème tu peux faire ton choix mais ko bosana te ngai na lingara yo toujours bande ko nga boka lisolo Rebecca Aisha depuis bakabona na tonton a commis qu'on a jeune à 3 ans passés alors qu'il n'est pas 30 ans, c'est meilleur kati. Rebecca bi aime sous pona bami balo bazan normal les oyate. Ameka kaye moko ko solola na sentinelle moko boy. Ameka kaye moko asola na sentinelle moko boy. Amona kan vieux sentinelle wana ye moko akenda approcha vieux sentinelle wana a proposa vieux sentinelle wana bolingo comme love. Bakoma ko vivre na vie wana ya sentinelle ba sentinelle wa pa pamba ya ba biente ko bima e fe kaka Aisha bimana vie wana ya sentinelle akanga zemi tanga kangi zemi atali condition ya vie wana bi vie akoza jona ngate mais par rapport à streeting et sengaka na bota aye ko esa vie wana sentinelle kende na zabwina na zemi na obwina boy vie wana aboya ki abi ngana na makoki obota mwasi te na kana ndaku te na sentinelle na oki na wapi bwina boy Rebecca aya kenda zonga ndaku na banga meki kusola na mama bango mama na yebengana kiye papa na ya katisi bala ya lui je peux plus te voir dans mon foyer et puis dans ma maison parce que oza mwana libabe mwana mabe oke kolala na muto etina te pona ozwa kaka zemi tandis que bandeko no musulman ba ozelo po babala yo babengana Rebecca na famille Rebecca na kombo ya Aisha non na bango ba musulman asala be fort ya yemoko aluki ko s'en sortir ayo bota mwana tanga yo bota mwana bimi na malformation mwana bimi na malformation abimi loboko oyo nde ezalaka boye loboko ezonga na ndenga boye oyo ezonga na ndenga kati Rebecca avandi abi peut-être un susu ndenge na obéiraki te kobala musulman te yango wana basali nga boye si c'est comme ça na lukaka basali na nzambe amekaki koluka basali na nzambe asambeli asali nyonso mais ça pas tenu Rebecca bi mwana koki ozana erreur mais le quoi mwana enga moko na luki pendant bato excusez na luki pendant bato et senga kaka ki non nazana mwana Rebecca comme ozana mwana souffrance passe les kaki tellement passe les kaki pendant 7 ans de stérilité a raté l'opportunité et belé zemezo yate ni nezo yate bandeko nanga Rebecca boté la sentinelle mwana bimana malformation maman ya Rebecca tant que maman quelque soit mwana aboyaki ko obéir loi ya ekolo na bango to ya famille na bango na maman aboye ko pesa Rebecca coup de pouce en fait ya ko aider Rebecca la lina balabala Rebecca souffrir
au moment que Rebecca a comme qui limité amoni que moi nazaka mukie a kokate bande konanga o ekomi eza pasi poto ebali solo o Rebecca zo ambala mwana Aïcha ambala mwana atie na kati ya sac dans un sac akiko tcha mwana na kati ya foule. Au moment où Rebecca vers 23h akende ko bwaka mwana bato o bazalaka na ba circulation ba mona ka Rebecca ninga le kakazonga na tongo balamuki bamoni mwana ya bébé na kati ya foule ya ko bwaka ba mama o baza aux environs ya quartier tant ba monyon ba oh, non mwana oyo eza na mutu aye kotike soki mama na ye te po ba souffra kama kasi c'est que eza ka mama na ye baluka Rebecca journée wana amona na te Aïcha mona na te bazui bébé wana pa mama mo boy quelconque amemi mwana na la police tant amemi mwana na la police ba yebisi etika mwana awa to landela to koyeba source ya mwana eyo sala ke balandeli ba ke koluka mama oya bota Rebecca ba yebisi mwana na yo abwaki mwana soki moyen eza ou bien ba adopter ou bien ba meme na orphelinat ou bien yo ozwa charge na ye obokola ye bande konanga ba mama mitema mabebe existaka mama koki oboya mwana nete pona libala to pona mobali mais la maman de Rebecca a été très claire que je veux plus kobokola mwana o parce que mwana aza mwana libebi aza mwana elisumu na doctrine na bango ba musulman loko aka Rebecca boyaka kobota na musulman soit kolingana na musulman bango pe bana droit ya kobokola mwana ya Rebecca te mais maman wana ye moko amema Rebecca 9 mois na libumu koko na yo aboyi kobokola koko na ye la police azui mwana bameki kosala ba enquête bayo landela bakangi Rebecca bameki ko poser ba question comment obwaki mwana Rebecca apesi ba raison na ye o esengelaki tanga apesi ba raison na ye na la police bapesi ye conseil à récupérer mwana ba yebisi ye ba orphelinat ezebele na ba orphelinat mususu bazwaka bano babota milelo te eza yo mukolo pe bakoki ko encadrer yo na foyer Rebecca comment vanda na foyer histoire ya Rebecca yango wana azo continuer ko bokola mwana ye kaninga bwaka ki la police ba remettre ye mwana mais mama ya Rebecca o mwana wana ko benga koko mama aboyi koko na ye ponini famille il fallait que Rebecca bota kaka wana lokola boti wana te do ya koki ko beyo mwana wana ta koki ko bokola mwana wana te bande konanga par là to li ko loba nini moi analyse mama nde azalaka mukolo foyer mama nde abatelaka ndako oboya mwana na opona mobali ondima koko na souffrir pona mobali mwana na beba za innocent makambo na bino particulière ayebite ayena mokila ayebite na yo koko na ye ondimi mwana kende libanda ba souffrir mais yo koko za na ndako zo berger batu mususu mais oyo makila oboyi pona libala na yo esali pasi so ba mama bongo bo existaka na mokili bo changer okoko boya no nyoso mobali boboya na wakende mais mwana na yo koko na yo baboya aeti iliso na mimela ebino lelo yango wana Rebecca akomi na ba centre bandimi bazoyeba bokole na ye na mwana na ye donc esali pasi tellement to zalaka na motema bolingo mama za mama otikala mama Rebecca so akomi na point ya obwaka mwana wana po ezaki pasi kozanga ozanga esika olala moyepa kotika epa mama na ete o mwana kobenga koko po mama palinga ki ete po abali na doctrine musulman te ba musulman o bolanda vidéo oyo est-ce que posa moi c'est musulman ezaka obligé faut ba ponelo mobali na mboka to ezaka ka obligé so za musulman il faut balaka musulman okoki kokotsa doctrine mususu te bandeko na ngai to sungana nano mettez vos commentaires mettez vos j'aime partagez cette vidéo c'est une leçon à prendre et à laisser c'est une conclusion aujourd'hui to pesa kaka ba envie na biso na ba commentaire to aider ndeko na biso na kombo ya Rebecca Aïcha et puis na mama na ye o aboyi même kobokola koko Rebecca za makoki te asengi balisungi bato mawa o baokaki mawa ba mimi na orphelinat. Partagez cette vidéo, mettez vos j'aime, mettez vos likes, je vous aime tellement, de gros bisous à tout le monde. Ciao ciao.